Je veux faire cette vidéo. Je vais profiter de sa vidéo par rapport à vidéo qui ont circulé sur Nga. Par rapport à Obatu Bomoni, nazu ba appel à soutien, nazu pe ba appel à ba proche nanga obazaki affecté. Oyo bandima ite ke ba mona nga un jour na koma na état o na auto koma nango récemment. Na yina bisaka batu nyonso surtout que on a ba o tam susu bo loba bat on a ba o bozo loba makambo boyebite on a o bozo loba ndako bolala te o nga na vivant na libana na nga boyebite na pe na posa o lobango te. Certes nazoko je ne suis pas fière de cette vidéo, surtout par rapport à mes enfants, par rapport à mes proches, famille nanga ba o ba ebinga ba o bazako respecter nga moi mukepe ba o balinganga na ba o même balinganga te, c'est pas grave. Mais Hello Naina Loba, c'est vrai que un ami m'a appelé pour me dire que Jenny Batouamon nous a en dépression. Oui. Je suis fière que Nasa a dépression pour na banananga. Nasa li dépression te parce que pour na mobali, bo moninga te pour na besoin pour na rando. Pour en aucun jour pour ba biso ba finga biso tongo. Bilo bo moninga ka lelo na réagir mais tant banga bando finga na ba les news des stars, tant news des stars bimisi kana ba 2015. Ka batu wana ba sala ba finga nga na ba internet pour bango mutu ba banda. Donc je pense que réseaux sociaux, le comment peut aider bateau, toujours moi quelques solutions, surtout quand tu n'es pas écouté. Surtout na kananga, ça fait longtemps na ganga mutayo kanga zate. Na vivaka na passe na douleur na motema. Oka ba critique ko baloba que sundo la bana. Alors que yo ebi vérité, ebi réalité que sundo la bana noté. Donc pour na ebi sabino bato bo seka, obo tonga bozo chula. Vous éviter de quoi peut-être la plupart na bino zata musu na liki moko musu pe bobota na binote vous éviter pas sur mes mazemi ta musu pe 9 mois te mais ce pe na vous éviter pas sur mes mazemi 9 mois boloba o boloba te pona bato ba ebinga ta bo critiquer nga bo moninga ta en dépression pona libala ko ba gume musu tozo loba na ngo ba ivoirien tozo ba suka na ba gume mais potika lo mona biso to koma na ba niveau ote po bolingo te mute komisanga na niveau na ganga nde na komi wana rando pete mute komisanga po ko finga ba finga biso jamais na yo répondre mutu mo boy. Mais ce bon moninga en dépression, c'est pour mes enfants. C'est le cri d'une mère où il durait longtemps. Donc pour bon mon ami linga on est bimi moto on est banda ko pela depuis na c depuis kala boyo ki basangonga na alerter nga na yibi bana nga sali non. Moi, je vais expliquer bien pour essayer de expliquer bien il y a 14 ans, on a sika comment ça s'est passé. C'est pas grave, c'est le cas. Nazong si bana, na skoli maboko. Pa biso bangala ba wela bana te. Bana wana ba changer mama te, mama bango kanga mutaliboma wana ba ofinga. Mama bango kanga. Et puis na mitema, boyebi vérité, qui est cette femme qui est là devant vous. Donc voilà. Botika bino lobao et ridiculiser nga to boyna boy. En tout cas franchement non regretter na ngelote. C'est vrai que non regretter que ba komba bato koti. Je suis désolé tonton Blaise tonton Pacha bolimbisanga bana na yo balimbisanga atape ba oya mikolo bisika baza. Je suis désolé na leka na ki nazali na kanda. Et puis kanda ngo ya depuis quand? Donc ça fait quand même 6 ans au bana nga bazala kuna. Et ça fait 14 ans depuis que je suis na poto, je suis sous pression. Depuis que je suis na bino. Koya na poto na koya na mutu na poto eza lolate. Donc en passant je demande pardon à toute la famille Vanga, je suis désolée parce que je suis chrétienne, des vrais. J'ai le Saint-Esprit en moi. Ou à lobi nanga Jenny, OK de loin. Je regrette par rapport à ça. Mais pour na banananga, si ça génère rebande la vidéo que vous m'avez na traîné dans ma belle pour mes enfants na bande là. Mais et a bolingote, ezate que vous mutumo be mutatu a tumbolinga yango bo moninga na non. Na réagir parce que boyebi katité. Nga
ceux qui battent à Suisse balerte ingati que bana nanga baza en danger nengena kanga bana ngate nengena continuer à vivre nanga comme d'habitude na quoi nanga na Paris ndé na sa mukili nanga nengena continuer bo mona kana zo aka bana na vacances na zong sa bango o nga na vivre aucune femme à vivre en. Je ne crois pas que papa mobo na mukili azokanga bana na mama o azana ba toute azana ba capacité na etu ya ko élever bana na lelo oye die donner vanga oyo zwa bana nao. C'est dommage moi so bozana na kanise kuta uzata mosa malamu apeso conseil madame ayo ti oye pe ko tika azwa bana nanga. C'est normal pour bolingo eza siko yebiete a mobali mabete en tout cas mais dans tant que nga soki ndenge na yebi ngena pese conseil ke tikela bana bana bakola pa ba mama po bino pe bosa bolingo na bino na tranquillité ma chère na regretter ndo oye po yo tikaye azwa pe bana otalanga dona minute na yo critiquer nga don yo muna nga mosi mabe madame so ngai mosi nini ngo mama olinga tika mbala mulai bongo ya pembe bongo tika ndako na Suisse tika bana misatu aya otelenga na raboué mama après 6 ans faut boye ba pe botu na histoire mais c'est pas grave non souhaiter là on na traverse ka non souhaiter là ngo même pas ennemi nanga bino obolo bana bandako obolo ba bien na pe na pour sa raison te raison nanga ka na sabino c'est bon moni nga débandade comme ça pour na bana nanga je suis prête à tout donc bon moni nga te na dépression parce que bolingo to mobali muta comme si na niveau na te pour ba goumet to zwa ngo ba donc apenande ba ivoirien ba lobara donc mibali batika biso ba défaut biso to tika mibali na ba défaut tika lipe bozo lela pe boeme elekeli okana ndako to koma na ba niveau na te mais nga se na comme na niveau na koma ki wana ya pona bana nanga mais na sali profil baba o ila bana te baba nanga ba tika bana nanga mais ngeza la bien soki otikelenga na boko la bana nanga na élever bango na contrôler bango berère certes yaka nazai moi muke mais leo na koli oyebi to yokanaka na peso bana comme ça nga so na zinda ko pesa nga bana nga ondimaka mais obalukelanga folo ba vérité bisiko ke osalir vie nanga papa nazo regretter na comme ça le kwa ndiko nanga mobali mais niveau nga na otokomi na ebité ce to sola liso na vie mais vidéo oyo eza pona bato oyo ba omona lokwa na sali dépression oui na sali dépression pona bana nga na sali dépression pona mobali te na sali dépression pona rando te na sali dépression te ce pona raison mo quelconque ouais pour mes enfants pour ma progéniture na mema bango 9 mois tant na okeno lokela bango babilamba na okeno lokela bana nga babiloko kolia na ba resto du cœur tant on a zo galérer na olatsa bana nga sachet pona ke osenga muninga na nga mwasi Gilen Lianzaza na Genève ake osenga mbongo na somela mwana nga couche bino bozala te tant na olatsa mwana nga bébé sachet bino bozala te na kenda ka pe pona bunda ba bêtise tout na ça na vie ndé na vanda abo na zara fier non parce que j'ai fait ça pour mes enfants atako on a kenda obuka magasin mo quelque part ka pona bana nga on a teka kisoki nini ka pona bana nga petit lelo tina okufa na obunda ka pona bana nga vidéo eza pona bino fami vanga bolimbisanga ata bo critiquer boloba quoi que ce soit ba o ba benga ito sola ki bayebi boyebi motema nanga fond nanga atande bokomisanga ndeli boloba quoi que ce soit mais bolimbisanga parce qu'en ce moment je sais que bato ba critiquer bino boloba mais na komikitsa toyebi liloba biso nyonso tonton Pacha tonton Blaise na fingité et makamka e fuité elobami bon ko tenir pe bato wana rigueur te bolimbisa. Donc c'était pour ça ils ka bon na sabino ba oboyebi Jenny obunde la cause mo isa banana. Donc voilà, merci beaucoup.